ndeko Luka champion Edingwe. Po qui a dit que champion Edingwe alobaki que Léopard ekopola. Champion Edingwe ngai. Champion. Bonjour champion. Mikolo. Yo olobi que non Léopard ekopola équipe nationale na biso ekopola. Edingwe bandi catch na année 72. Jusqu'à présent, on a poussé 50 ans. Na catch. Et on a 8 titres na année 82. On a titre champion du Congo. Champion du Congo. Moutabe Tangazate. Jusqu'à présent, on a titre de la Boko. On a ata lipa. Ata gilet n'a pas une basuki ngai. Au moins on a l'ongoli soki. Longola soki. L'ongoli soki pour na kolaksa ke dans na mawa. Si. Pour l'état à kanise ko na banzi mbaloyo. Oyo sana bako na bouger kende moki. Pour y ba. Ni sa utala soki balingi Léopard ou balingi Léopard. Si. Pour na ngai na sengi to gagner match de 1. Toi, Léopard a gagné des 1. Léopard a gagné des 1. Si on a confirmé que Léopard a gagné des matchs, on a gagné des matchs. Quoi possible dans le bois en boca? Si. C'est une nationalité. Ouais. Naza congolais de naissance. Ouais. Donc on a comme ça équipe nangai. Si on a le bac et on a sa équipe propagande nangai. Bon, nangai na yebake est-ce que nazaka na kata circuit. Ah. Na moni sikoyo bieke. Ozalaka. Ozalaka monde mobimba. Asilate. Pour battre surtout ba tilo le bango miso. On moni bien que congolais a quoi ka souffrance. Tout ça l'effort. Tom pesa makasi na Léopard pour que Moutagota va jouer et est entraîneur. Ça, la président a malade. Tu bouger mon tout. On est donc tu dois bouger président pour te lier président de la société. Mais tu lier mingi a bouger mon tout. Tu tika fanda calme à kanisa makambo oyo ya za kanisa. Pour le coup yamboka itambola na sport. Match réalisé. Après qu'on venga va jouer au cas Lobilo, Pakakoko, Boya na Mboka, Bopesa ba idée au niveau de la pandémie to kene coupe du monde les kaki. Au bengi pe quelques sportifs, il y a la discipline mususu ba yeto va na table, to ba robonisa. Mais yo zo benga na kaka bino na bino. Et aussi mbatu. Il faut bien rappeler biso to za la to ba idée, o to kopesa ba Kakoko, Lobilo, ba Mana, Boya, tout solo là. Là, je vais te refaire mon thème pour que tu aies sa chance d'aller au pas. Ndeko Congo! Di nouveau à Kinshasa! Botu na ngai nini oh! Maison de Biema, London, in Kinshasa, Oyo! Eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris. Yaya, soki ozana posa olata elamba ya Londres. Komi tungisama na yote, adresse ezaka kase moko. Awa, soki okoti nyonso ezali ba sandal, ba sac à main, ba chaussures, bilamba, ba parfum. Awa, nyonso ko luka, pena bilamba ya bana ezali avec un partenaire idéologie. Botu na ngai eza wapi o? Na bandel mola, entrée à maman colonel au Poussani Moukié, aux Amobimba, maison d'habillement, London, in Kinshasa, Oyo ya Yemoko, Madame Carole, moi aussi à Londres ya Tongo, Nandenge ya Kosaranate, et Suki Kaka la maison d'habillement, Lounge Bar, et ça awa, et Sikaba na bandal nyoso, Bako Bandako ya Kozwaman Kopo, vers Ndenge Zalaka Kaka, awa, London Place, et Sika Pena Bilengi à Bandalunga c'est Paris, et Fandinde awa, Tangu l'artiste et musicien, Bill Clinton, les flots du monde Ayaki, pour nous visiter un jour ouverti, Bota la Koti, à visiter maison d'habillement, à Mati Pena Lounge Bar, Kaka Ndenge Bozali Komona, Boyo Kelangai et Loko Oyo. Les amis de Macintosh, les amis de Bill Clinton, Tokutanaga awa, na London Place quoi, boutique d'habillement, en même temps, au mon terrasse, moi il y a moi ni nez à la kaka. Check.
Kina Guignamba toujours. Prêtre. J'ai Mikolo Ezao. J'ai Mikolo London Place. London Système. Ah oui! Maison de Biema, London, in Kinshasa, ya Madame Carole. Oyo, aye kolatisa bana Kinshasa. Bilamba ya poto, ya solo. Awa, lisolo ya ngwanzu, kobeta na ote po, okozwa iloko ya ngwanzu awa te. Pardon, London in Kinshasa, awa nde, masolo. Eyokani. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa dans le prince. Mwana bende idéologique mushipa avec misite parti di nekele wele pas tout la paraba mon appelé fait là-bas ou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Boba qui selanga mona papa SKK di bana papa SKK to bola mukabo banda ko s'abonner ya bino yango Tumba TV officielle balobi boko pale ke tije kiti bongo awa na komini ya matete ngaye toyeko luka nani toyeko luka champion edingwe. Qui a dit que champion ding alobaki ke le pas ekopola bokoyo ka lorsque vrai vexo parce que tije kiti balobi toye awa balobi bo bouger batu tout bola muka bana papa SKK tout bola muka di ya bino yango Tumba TV officiel oye ça ko kita partout tije kiti bongo awa deux fois te na commune matete yinga ye champion edingwe deux fois te bana papa SKK Bobanda ko la banda ko s'abonner. Merci beaucoup na maman juste à ma vidéo là. La maman de RGL, merci pour le soutien, merci na maman Nzumba, Monica Yoyebi deux fois na kata Orlando là, merci beaucoup à mon sponsor officiel Papa Charles Blaise Mafuta le Vendou de Rennes, président de la société de Britannie, Pire Fachi Beto, Pire Moukwantombolo Yoyebi, Pire Petit Denguez, deux fois ne bo la confiance na Tumba TV officiel. Bon continuez toujours ko s'abonner massivement. Yabino yango yo balobi tije ko kita partout kaka ndenge zala n'importe tije ngai j'assure n'importe tije des fois te balobi tumba yango yo encore et toujours merci beaucoup na number 1 Cédric de Tokyo number 1 azaro lelo mabe des fois te balobi opérateur économique ozo la fierté à jeunesse Cédric de Tokyo ou maga comme ça message pas Cédric de Tokyo nazaro lelo mabe merci beaucoup champion dingo etanga ko kotawa toko tumba na champion dingo ngai. Merci na Mohamed Moleka, balobi le seigneur de la ville où repose le cœur de Charity Moleka. Nazaro le Didi Yamba, patron et agence Easy Solution. Balobi fini à hôtel na bakwa na ba victoire wana. Balobi agence Easy Solution zawana pona koya. Kotika mbongo na résidence siko fandi yoro ke na yosikate Easy Solution yana merci beaucoup na Didi Yamba pona initiative. Merci na batu tout boza toujours ko prétendre main forte. Kina kinyamba ngaye kulutu propre. Balobi Macha Moumeno Kina Kinyama en direct de London City qui a dit que Zakari Mwamba Petit Zaka okita London te motema batu ya Carole Style balobi patron ya maison d'habillement London in Kinshasa oye kiti bon na kata bandalungu wana pe na lounge bar London Place deux fois te na bandalu wana entre mama colonne bo sala wana trop na kata in London in Kinshasa déjà champion dingwe tanga za hotel mo batu tubola mukadi deux fois te bana papa SKK bola muko banda ko s'abonner déjà le 4 avril toza bongo na kata yelu tout ça bon on a toujours makolo mbulu ngaye bien ya sima na mupanzi deux fois te champion telemara déjà yakaka poto solo na champion dingwe deux fois te babi lelo to kotumba léopard na biso ba robeta bongo lobby vendredi 25 mars 2022 na stade des martyrs na ba marocain ba kozoya bango makambu balobi eza bongo fazi ale otokobeta pona kokende la Coupe du Monde. Qui a dit qu'il n'y a pas la Coupe du Monde? Qui a dit après 74 ans depuis que tu la Coupe du Monde? Babi cette fois-ci avec Moukwantombolo Fachi Béton. Le président du second événement là c'est accompli pour la République démocratique du Congo. Oh azabongo déterminé pour Léopard na biso et kende.
et kende bon coupe du monde. Merci beaucoup déjà champion. Déjà tangaza royaka batutu déjà batelema. Merci beaucoup na Lino Le Bogard. Alain Kalonga Kamba balobi ye mikolo na sima ya caméra. Deux fois te na lelo mabe merci. Na ye moko frère Bamanisa Nzambe à Lyon, Fandisa Lyon wana mobimba. Toujours quand nous allons champion kotaka déjà poto solana champion dingwe. Balobi qui a dit que champion dingwe ngaye. Champion. Bonjour. Bonjour champion. Mikolo Ozo organité champion. Nazali. Santé nini. Santé ça bien. Mon énergie. Danger. Ouais. Santé kitoko. Ça va. Boni yelo. Papa Eskaka. En tout cas, Jérusalem tout ça bien. Ouais. Bana nyonso bazali kuna bazana esengo makasi po bani kopena papa. Si. Et comme ma beko ko ya papa. Ouais. Oh papa ko ba yande to kosala. Yango to sala. À part ça boni makambu, boni bakito monaki makidi bautaki Mikila poto yaki kubunda bakomba awa wa accompagner qui est petit na mbushima ikuna ile ndeni. Ouais, si comme on a d'accord pour le papa a qu'on a assisté. Si. À mon avis moi na commune na niveau ni. Na niveau ni ouais. Na mon avis que niveau na ils a bien. Mais c'est vrai qu'il m'acasse. Oui. Na boti moi na remplacer penga comme ça on sera ngetangami. Mais bakombele kaki bi aganyaki. Aganyaki tous les combats. C'est-à-dire abundaki na makambo oyo tika to abundaki pena po déjà yo se soko boti moi na boti motema na été. Oui. Yimoko koyeba kena na nzela ya papa mais na sala makambo papa zo sala te. Oui. Oya malamu na sala ya mabe na tika. Oya malamu sala ya mabe atika. Mo accompagner ki bakombele ki très kitoko. Le cas qui bien. Maintenant siko lelo champion dingwe depuis que nda yelu depuis que obongwana na kamba ndenge batu mususu et sala bango bien te ya komona ke dingwe pourquoi kenda ko se convertir na église kimbanglise bango bandimelaka bango ba idolâtre ba ndimela muto mokili ba bengi nzambe et tout batu wana tout baloba bongo nini yo koyebisa bango batu bakanisa lokwa neto kenda ko sala ba je okenda ka ndengo sala na ba pasteur mususu ndengo po kenda ko sala na église kimbanglise mais lelo zo demeure toujours na kati église kimbanglise na pasteur mususu na sala yango po bango ba ko biloko pa na ngai mais na moni mondimi moko te ya kintu ya kimbanglise la bina ngai ke et dimbe pesa ngai loko tel pena na ngoli sute nous sina longola na sina tika na kamba alo basali mususu ya nzambe bakomi contre ngai ko ina ngai pourquoi edingwa tika biloko parce que toloko vya biloko pa edingwe moizo biloko lisusu exact ba biloko ba dans les vidéos wana exact lelo komona sikopi ba pasteur mususu oyo bazo sala c'est-à-dire makambo bazo sala ezo décourager même na bato oyo bakendaka na l'église des réveils wana ya komona ba pasteur ba sexte ba pasteur eza ko bima ozomona koto bolo kuter ya ba prophétie neti dernièrement toto landa apôtre Roland Dalo auto sala prophétie moko non candidat président de la République en 2023 à Rokufa nenga lobito okufela mutu moko munene aza candidat président na 2023 yo na prophétie wana est-ce yo ndimilango ndimi yango te parce que mutu apesa professeur nzambe yaza moto lokola biso comment possible apesa moninga ne liwa ye mutu asalaki eloko moko te totika makambo akokosana ba pasteur ba prophète botika makambo akokosa loba likambo oyo nzambe ayebisi yo okoyebisa na bato okata komi koluka mbongo na mwaye moko ya mayele ya mabe kata komokosaka mpona nini moto apesa oyebi ke so ozala mbongo mingi okoti na église wana bakopesa o grade so ozala mbongo opesa o grade moko boye ya likolo mais so ozala mbongo te okozwa grade wana maintenant sikoyo lelo komona bapasteur lokola entre autrement ekalambai basexte pene bimi komona bino basel na nzambe bazoyembela yo soit disant entre guillemets mais komona zobima na mwasi ya bato ya libala est-ce que biloko wana koyoka ngo etaki mbuta edingo za pe mokolo na komona yango zomona ngo za esengo vraiment pona ngai na ko jugement ikalambai te parce que moto ko jugement ikalambai le moko nzambe nani oyo akoya ne kobo te atombola mosapi moto nyonso asala ekobo soki mai ikalamba asala ekobo ekomi affaire na biso otika ya likambo ya nzambe emoka ebinene okata ya yena mwasi. Merci beaucoup lelo relation na leki na Denis Lesi akomi l'homme de pétage le roi des pétages Denis Lesi petit na ngai to zanzela moko na ko ba be ya Denis Lesi te tika to vana ka tutala ka nzambe ne zo conduire biso. Denis Lesi c'est mon petit frère
makolo mabe na ye surtout ba mabe ya denile sport oyebanaki te bakolo bavandisi biso bayebisi biso ke yo yali boye dingo yali boye toyo comprendre sikoyo ke or ke tolaka famille topanza famille batikanga na denile si tofandaka batiko na denilesi aza petit na yo bozala calme lelo pasteur nini okomona ke azosambela pene ya solo kotanga bapasteur minene to oyo ngana toyebi na bato baolanda biso bainternet to baolanda biso lokola bagrâce junga de Paris bato ebele batelengolela motema patria misi oyo baza kolanda biso nani okomona keno wi oyo pena keno na bonzambe azali ngai edingwe na yali awa na ye kosala propagande ya pasteur moko te nzambe nde moto akolakisa nini ke yo osala malamu oyo osala mabe nzambe nde moto akatalika biso tokoka bata mokili tokata mwa likambo te oyo tomoni elekipa ya mai kalambai topesa na nzambe ye moko ayebi ndenge akosala ya oyoki eza likambo moko na kati merci beaucoup mbuta edingwe mais otosala émission na l'une de nos concerts keno bato bakati yango batambusi yango na baréseaux sociaux keno yo olobi keno Léopard ekopola équipe nationale na biso ekopola c'est-à-dire bato bazwi yango na ndenge moko ya bien te encore nanu mpe match ebetami te ndesiko tellement olukaki no tige foya oconfirme maloba oyo olobaki to oboya makambo olobaki na sens nini po bato bacomprendre parce que bamonaki yango lokola neti keno comment ozoluka kodestabilize équipe ya mboka tona kosa tokende na coupe du monde soki nalobaki yango nasalaki propagande na ngai ebi na ngai nayebaki eske naza kaka na kati ya circuit ubie naza te oyoki donc namoni sikoyo obieke edingo aza monde mobimba asila te mpo bato nyonso tu batili liloba yango miso bato nyonso bazoloba mabe bazoloba bango te me ya edingwe epanzani partout bajunior otonda batindelinga bavideo omoni bieke congolais akokaka souffrance te ntango toaki na classe otanga na classe moko oyebisa moninga na ye ke yo kozwa examen te moninga bandi olela oyoka mpe na place wana boye oyo kozwa examen olola moninga ke yo olobaki okozwa te ndeni kasi ye azwi tosala effort tompesa makasi na Léopard pour ke moto akotia bajoueur ele entraîneur toloba te ko ministre de sport o moto boya ye mpo na ali membre na FECOFA nana bakamata joueur très tia totika entraîneur ye moko apona bajoueur na bango mpo na ngai nasengi togane match de 1 to Léopard egane de 1 Léopard agane de 1 oyo nyonso nalobaki wana na bougaki nde moki mpo nayebaki soki bato balingi Léopard o balingi Léopard te me namoni ke bana mboka balingi Léopard e balingi mpe edingo croya ke edingo asila or ke edingo azala na gaz olobi eloko boye mepesi nga na bandali me eloko boye o Léopard akopola monde entier bayambi likambo wana baza mayele te c'est-à-dire olobaki ka mpo ningisi otala keno wi si c'est vrai que edingo yango aza kaka bato babeki kwa bongwani église kimbangisi atika nyonso tu atikala polele église kimbangisi bavandisi ngai babina ngai likambo olobaki nayebisi église kimbangisi te eyelaki scénario nasalaki mpo nasala propagande na ngai mais siko nde na confirme bino ke Léopard tozogane matasa ngai mpe nalingi wana mboka kwa possible na oboya mboka na ngai na nationalité te naza congolais de naissance fona kumisa équipe na ngai faut kumisa Léopard na yo déjà opesi score ya 2-1 c'est-à-dire tokende déjà to espérer que non Léopard tokende coupe du monde après 74 ans 74 Léopard akopola est-ce que dingo mutala gardien rien est-ce que yo dingo mettre numéro 9 bakambu mutu baza wana bachancel mbemba bali baza kobeta bali bameshaki elia baye nga naza kotala se kotala mais le samo na nga naza kosenga na mai ya nkamba oyo oza na yango tobwakela bango pour ke toganye match tokende coupe du monde bana tokende coupe du monde banda kasa banda mobutu ayalaki ti leo tokendeke lisoni tokenda asu te mais eza des occasions moko mpona biso ya lisoni
tika biso tosala propagande ya léopard na ekoki nalingaki nde bato nayebake eske bato yango bazalaka na souci ya léopard namoni mpenza bien ke congolais aza na souci ya léopard esali ngai ese ngai nasali 40 ans na titre ya champion du Congo nasali 50 ans na Bali même bapesi ngai eloko moko te mais l'état plus tard akasaki edingo azali lelo sikoyo message nini okopesa na chef de l'état président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na benga le président du second avènement l'âge testament complet pour la République démocratique du Congo ya kotala côté sport nini okoloba total la président aza malade to bouger ye motu te wana lingi oloba donc toza bouger président po tolingi président na biso te mais tolingi ye mingi abouge motu te totika vanda calme akanisa makambo oyo ye aza kokanisa po lokumu ya mboka etambolaka na sport oui. Merci. Lelo siko nini okoyebisa moto azokamba ministère ya sport etaki dingo za parmi aux champions ndenge olobi osali dépôt ozwa titre ya champion du Congo il y a de cela 40 ans autant mosusu bana ebele mosusu babotami te yo ozwa titre ya champion mais quand même ndire bazongiselo pena sincère te comme il se doit etaki moto opesi pe lokumu c'est-à-dire oza vedette na etali côté sport etali catch okenda bamboka ebele obunda okenda bamboka poto ekepa ti Afrique mobimba maintenant lelo sikoyo na ministre sport mbele nini okoyebisa ye kobanda na chef ya gouvernement Sama Lukonde na ministère ya sport nini okoloba soki match yali akoki kobenga bajoueur lokola balobilo bakakoko boya na mboka bopesa baide oyo bozala kopanda bino tokokende coupe du monde elekaki obengi mpe keleke basportif ya badiscipline mosusu baye tovanda na table toyeba kobongisa mais yo ozobengana kaka bino na bino ekosimba te il faut bengaka mpe biso tozalaka toluka mpe baide oyo tokopesa bakakoko lobilo bamana boya tosolola la biso mpe tokofunga motema pour ke topesa chance na léopard topesa chance na léopard maintenant siko lelo souci na yo etaki bakonzi po bazongiselo ascenseur na mosala oyo osali ya kachi oyo bundi nini okoyebisa nalobi kaka ke ya bakonzi boyeba bango bien ke edingo ya bandi kachi na année 72 jusqu'à présent nakokisi 50 ans na kachi et nazwi titre na ngai na année 82 on a titre champion du Congo champion du Congo moto abetanga aza te jusqu'à présent ndenge nazoba siko titre eza na maboko na ngai alukelanga ata lipa ata gilete napameka suki na ngai omoni nalongoli suki nalongoli suki mpona kolakisaki naza na mawa po leta akanisaki mpona ngai nabanzi mbala oyo akomi kokanisa ngai na mais totya nano émission mosusu tosala soki match esili match esili tokozonga susu na pronostic oyo opesi ya 2-1 na faveur ya biso léopard maintenant sikoyo lelo touti komona video moko circulé ancien catcheur moko boya catcheur moko ya Congo Brazzaville alaki na Kinshasa bois sacré autaki koboma motu na kati ya lopango na ye abomi motu akundi motu asimbi nzela akati Brazzaville na biloko bongo ya kosala na kati ya mboka na biso yo omonaki yango ndeni komona video kolonga lokomba catcheur oboma motu mpe okundi na lopango na yo osimbi nzela okimi okie Brazzaville nakobeta mbele na Brazzaville so bazwi ye bakanga ye bazongisa ye awa aya kosala pene na ye awa c'est-à-dire eyebadaki ndenge nini ke baye kodécouvrir ke non bois sacré catcheur ya Brazzaville aye abomi motu na kati ya lopango yeki badécouvrir kango ndenge nini nazalaki kuna te moyen aloba ya vérité eza te parce que nalayi kuna te namoni kaka ndenge baza kotimola ebembe bazobimisa ngayalaki mwasi vraiment merci beaucoup champion tokomi pratiquement na suka tokozwa pena mwa batemps ebele pena mingi te maintenant sikoyo lelo tomoni mpe kala mingi te awa tozokende fete ya avril le 6 avril awa nini okoyebisa na bana bambangi tout esika baza bongo éparpillé à travers le monde alors papa Guillaume Matondo l'homme portable ntango tozwa coupe d'Afrique oyo Denis Kamba ayalaki nango akendaki kozwa ngo wapi akendaka kamba yelo nkamba yelo azwi
biloko azwaki mpe aye mpe tokenda mpe tozwa mpe tokendeki mpe tozwi coupe yango mais problème eyali te papa na ngai ya molimo azosala nyonso pour que léopard aleka oyo nalobaki na bino nasalaki nde scénario mpo nayeba ya solo bana mboka balingaka mboka na bango namoni mnaki bolingaka mboka na bino lelo nde na confirme bino ke léopard akokani 2-1 ponga mpe naza na kati yo mpo oza na kati wana mpo so toganye ozala mpe lisolo mosusu babaki edimwe déjà apronostiqué déjà yo c'est le mais ce qu'on a fait le 6 avril auto milengela déjà poto ke na yelo loko ba maman juste ma vidéo la ba Rosala ba maman Monica Ntsumba ba tebele ba kimangni c'est tout esika ba papa à travers le monde ba roya pona fête wana ni loko lo bana batutu pona fête le 6 avril nazolo bango bien que tout nyonso a se préparer pour ngana longo les 4 biso to longa déjà les 4 to longo awa to kenkam les esika ko sakanate merci beaucoup champion n'invitez-moi 2-3 personnes baotala yo ta mususu moi bambote na bateau tout papa Charles Blaise Mafuta asepelaka no pe mingi moi mbote na bateau tout baolanda papa Blaise Mafuta na pression mbote mingi bafanatiki na ngani soir na poto na ba pays surtout na monde entier que bocha eloko na mutu te edingo asalaki yango mpona koyeba ya solo na bana mboka balingi léopard to balingi léopard po ngai mpe nayali parmi bajoueur ya léopard nabunda mingi mpona mboka na tombo lokumu mboka ti lelo oyo edingo akomi kotika kachi moto abeta edingo aza te olinga te moto abeta edingo aza te napesi bino sto mbote merci beaucoup merci champion merci na batutu o bolandi biso ezaki a traiter bongo na champion edingwe ne boyoki ba makambo circuler na ba réseaux sociaux et tout concert na émission concert moko keno edingwe aloki mo léopard et pola voilà bon ndenge ye moko na tige yango woni tige kiti mbango rapide on a kati ya commune ya Matete esika nini na tige kiti vraiment merci na batutu toujours au salanga confesse merci na grand frère propre mukulu pawani Eva Tumaka Kalombo ya ba Eva na kati Anvers wana merci na Lombo mama konza Autriche merci na batutu bozo soutenir ngai Pablo Kitambala patron maison Kitam service grâce Jonga de Paris la maman de Kylian Mbaye merci beaucoup na grand frère propre yo yebi kina Kinyamba balobi andika de London City motema batu ya mama Carole style Kinyamba Kinyamba merci beaucoup na batutu merci derrière la caméra c'était Aline Le Bogard et vraiment aza toujours au feu au moulin toza toujours au sala musala merci na Maël Sadiki bongama déjà toza au kende yelu car ndenge zalaka pour na fête le 6 avril merci na Joma Kozo merci na DG Chico mon conduit DG Chico merci na batutu vraiment batutu na yelu wana vraiment merci portez-vous bien c'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.